Salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner. Kuna ne bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Miguel Niema, Solo la vérité. Mais abini ka musique ya congolaise boko mwana wana dominer Congo. Jenny danger. Jenny kana be mission na États-Unis na ba Rihanna. Kasa à part musique wana soki bibi. Abina la musique ya meshe dangi nyonso. Mais pour ni bolobela ngoti ke bango kutu ba congolais ba osutukela mwana wana. Mais moi wana déjà bina bilo ka meshe dangi. Pour ni boloba ngoti. Miguel Niema, Solo la vérité. Donc pas la ngana mona Angola na Congo zelo moko. Tellement na tangi pe kuna. Yango mona banze mona ngebeleza na lingala mais pendant la semaine naza tellement force le qui tourne à bini sarabat banze mo boyo kate mais ba bina pendant ba naza mage périgose ngala bini sarabat ba banze mona ngati mais ba bina eza ngolu monzamba pesinga Miguel Niema, Solo la vérité. te moni ngala expliquer pe batu na lingala te ko sa une émission na n'importe qui parce que mon so sa émission na yo asa pe très asa pe traidor yo bengisinga na komona omboza mwasi kitoko pembe yango pe eza ya kopakola te bongo eza pena banini ya kobotama etala ejoyo tala mwasi oyo emipende pembe elobipembe enzoyo pembe otala ejoyo Miguel Niema, Solo la vérité. Bonjour, bonsoir, très cher internet. Nous sommes Landa Bisso, nous sommes à émission na Solo la vérité. Il y a Miguel Niema, papa Ngeli, et moi bengango Indousa. Hein? Tout ça toujours avoir na kata Indousa quoi, hein? Solo la vérité, vous s'abonner, vous partager comme d'habitude et puis vous aimer. Je suis avec Maître Dangui. Merci beaucoup pour accepter l'invitation. Et puis merci à Baton pour soutenir les boss, les patrons de Rotana, les patrons de Sokin. Je te remercie. Et puis les boss Eric Mandala, merci beaucoup. King Silova, papa na Marie, l'homme qui chute à l'oreille du boss Abedachu. Et puis c'est qui fait mon konzia Petro Congo. Nous sommes Nina la perle, la victorieuse, maman na Kadid. En tout cas, merci beaucoup de votre soutien. Surtout, nous sommes besoin sur la vérité vendue, c'est grâce à Paulo dos Santos Guerrier. Il me soutenir Bisso na Bangola, donc Paulo dos Santos Guerrier soutenir Bisso. Et puis merci à Elodie et Fefe na Amour, Elodie et Fefe, moi ça sango. Puis Pamela Mayala, la brésilienne, moi c'est Akenda Kenda Mataka dans l'avion et pas Pamela Mayala comment nango. Et le roman vous n'avez habité son le banding nini. Merci beaucoup et puis merci beaucoup à maman Lina Pembe. Elle est une femme qui a un bon cœur, en tout cas, je l'aime beaucoup. Merci beaucoup, Maman Lina Pembe. Je suis ici avec Maître Dangui, Maître Dangui n'a pas invitation acceptée, donc tu as développé, tu as dit Maître Dangui, la préparation des années et puis nous faisons 2020 sur une ligne, bon bel fan na y a malamu. Bonjour Maître Dangui. Bonjour. Bonne santé. Santé que va bien. Toi en quarantaine, confinement, c'est ça. Mais pour respecter les fans, on a l'ongola dans le cadre de respect. Oui, il faut l'ongola. On a bien donc, c'est ça. On a bien maman, car il y a bien ici dans l'émission. Merci pour l'invitation. Ok. Ok, non, on a Domer Aza et puis chanteur. Ta santé peut Azali. En tout cas, vous voyez qu'il est bien. Vous voyez qu'il est bien, car la banda qui n'a pas monté. Notre santé. Pour exemple, na salle orchestre, notre santé baza. Donc, Domer, guitariste, tout bazali dans le groupe. Nous on a rappelé que Michael Jackson dans le groupe, ne peut pas dans le groupe. Donc, la minute on a tous séparé. Show, showcase, na okenga moyo de salara. Ils ont bête à mon micro. Mais show n'est terminé n'est na show ya gouvernement cabine da benga na ndo beta na même orchestre mobimba. Tellement to beta na terrain ya mo mona ozana bango. To soka confirmer si les 10 biso à partir à les 30 to beta na cabine da show ne to banda kuna poto fongola. Mamuto. Ya moni naza dans la émission na sala. Nazolinga na même bango et puis Angola bandeko ba lingala ba comprendre que non Dangui donc n'est pas tout album parce qu'on danse des plans donc changement de jeu quoi.
Ok, merci beaucoup. On a bien monde d'action sur Hollanda Bisso. Hein, toi on a maître Dangi quoi. Maître Dangi apparemment sur le balingala, tu éviter. Ou beta nous musique non Angola. Tandis que il y a banderono musuba na Congo, ba beta ba fali, ba tout le monde a ba kofi ba ranson. Pourquoi préférer à beta musique en Luanda tandis que tu éviter aux amuta mangala, tous à angolais. Donc pesa pour ma position non bana monde dans Hollanda baïba. Ngai pona loba bien na zape ngolais. Parce que nous avons maman art, maman bimara Congo pour la maladie. Depuis biso tikala depuis 2017, tembe como vimbae. Yango mona ki babilo mba décadence pour ça il met sur lancer la musique bina souté parce que nga dali responsable ngam na zora maman charge. Na mona suka tono za na sekele ti mama. Na bimise kin pour hôpital to tambula ki simbaité. Et voir même to kinena maman na Cuba. Na Kiba simba été toyé de docteur bon expliquer na docteur moi na kin ada danger ne ba bima ki ba kena maman de découvrir que ça malade mutima parce que maman la yinta mutima comme vimba comme nene to comprendre té na zaki pena concentré na maladie ne tito bimikin lelo sali que maman pena zongi normal santé bien yango ko uta na Europe mbala mo na kitaki na ngola sali ka 4 jours maman na kikin pona que mona na maman to fait ensemble. Yango baton balbaka meshe dangi congolais angolais na lo bango naza lokolo mona kati mo libanda parce que ba maman na ngaza za ba première maman na Angola o bateka biloko na batanga ba guerre ba commerce donc Congo Angola alongo libina ba cantine ba bar de biso benga na portugais kuna yo teka ngo awa ba série ana musipe rezola ta madime ba maman de ba joron kuna ba yo teka ngo awa donc azamu ta kotoyo père pe mutakuna donc pas la na mona Angola na Congo ezelo moko tellement na tangi pe kuna yango mona banze mona ngebeleza na lingala mais pendant la semaine naza tellement force le qui tourne na bini sarabat banze mo boyo kate ni ba bina pendant ba na sa mage périgoso na bini sarabat ba banze mona ngati me ba bina eza ngolu monzamba pesinga otuninga mambo biki pono ke na Congo na to ke na Congo to betaki na stade moko za na masina wana kota marché de la liberté ngai inosibi bina filé na gaz fabulous na mwana mwa bimisi kaboye soki rebo to beta na bango na page na Facebook na publier yango ti nzemba kuti na bimisa te mais déjà na Congo est-ce que na kosi yo si kosa ezo beta siko bolina kene suzu wapi te merci Dangi. Et arrivé déjà aussi déjà invitation mon corps bah déplacer au Liban de Angola OK ko beta concert ou bien ça déjà show mon corps donc Angola te mais Liban Angola ça show mon pe ba ça peut plein à craquer tout le monde a ba mission so beta eza bien parce que dans autres c'est cas migende maebi makambo ngai ici na kendana Cuba na sala tourner na Mozambique Vinduki. Kutu Vinduki zaka pembeni awa. Namibie. Na beta Shokuna et puis ambassade d'Angola beta kinga pendant une semaine na Vinduki to beta kinga meilleur artiste ya Vinduki Gaza. Ça ni show ya une semaine. Dede na kenda ninyo yo na tout temps on a pas pays africain. Na beta na São Tomé. Na élection ya président São Tomé. Nam na beta kuna artiste pa ngolem suto kenda na bango na pena da kuna to beta na São Tomé na beta na Zambie na Lusaka na beta na Afrique du Sud na Johannesburg na Cape Town wa ku dizala ba boîte okutu eza yango ba peuple sud-africain parce que musique na ngape kuna beta mingi ba bengisanga même kutu d'ici là na février na auto raté 4 shows na zena parce que jour mode to na 2 jours na jour mon na Vinduki jour mon na province ya Vinduki na les jours suivants fait to beta na Afrique du Sud on a la kendete parce que fait na zonga poto pona mamba ba disque nde sali ke passeport na na coach on ambassade les jours bon agenda kinga na les jours pe et coïncide qui font na ambassade pour faire to voyager jeudi choisir là qui vendredi samedi dimanche
Alors moi qui n'était parce que nazaki na date awa le vendredi. Na tala ki pena ndenge na okende na zo mema pe mouvement poto que ça ba clip musukuna yango permettra kite. Baninga bakende Cap Snoop bakendaki na village gauche kanga na tika la ne tolo ba petit minute passeport on a ma déjà na 4 ambassades na mambo ya ba quarantaine na ba confinement. Ok, je profite d'abord de saluer Elodie Fefe na Ambour. Moi, c'est Ambongo, Balobi Yonde Makambu. Pourquoi pas saluer Michaela Teka, la Kim Kardashian, et puis j'ai mal la fille à papa depuis Paris. Mais je Dangui, comment on a yo vrai nom na yo papa na maman ba beauté de lui, ça n'a vraiment nani parce que tout le monde artiste mususu na Facebook, sur Instagram et puis Twitter, atia combo na ye. Ou en tout cas comment on est baboté là mais même si on va dire bah net yo za mestre d'angis ko tumto ba kombo na on baboté là wala kutu za question facile wana tuna na ba pays na la betati la banda siko olinga zongi sa yo wana na tangelo Afrique so que siko to kei na Europe na beta na Suisse na beta na France na beta na Portugal na beta na Espagne na to beta na Espagne na province à Victoria ngai na beta na Shakira na province à Victoria. Mais et ça là nga pasteur na mona bandeko na nga o balo balinga la ba mona nga comme si donc mise mo ka kosa leka azanega wana ka kosa leka ndenyo ça déjà international kosa leka et na sens que net yo boye bi makambo wana te valeur wana est-ce que na kosi valeur wana vous comprenez valeur wana na mona ko pesa mona mise mo na Congo ku te loko ku te ayene ka mbala ma kaka o mona kaka papa na kolala bien te baba na basi basangani bake koyamba ina aéroport wana tina no s'adresser nayi mais mona ba mise no belebele ba yakati ba mise na biso bino meso dangi obosa ngai sola verite awa uta Congo mona ba yepe awa bokene aéroport bolati ba maputa ba so bolati ba tuna bebi bongelisi makolo na bepiderme papa koya koyimba meso dangi atona sola vérité to bomba eloko te s'adresser na nani est-ce que na kosi comment la taliso so tuni ba Raphaël Salambi na Victoria festival na province à Victoria et kangama na Bilbao Shakira beta wana naza le seul angolais na participer na show wana na beta na France na ba to ba na kutu calamité na ozonga tourner na Europe na ngana ko traiter mamu na ba tourner ba clip na sa album masika na beta na Suisse na beta na Portugal ça peut changer à Lyon na sala personnel au monde ko yebia musique on a bien tant ba to ba tuna bon et ngel de la ngai mais na tuna kolo balinga la défaisa passi parce que au moni ba to soka pas déstabiliser yo ba lo ba mabe ngai Hollywood a solisa ngai film ba sana Hollywood ba américain ba sali film ba ju musique a mesh dangi ba tena kati ba sali contrat na bango ba futi dollar na bango est-ce que na kosi ba futi mo botala la blast te tala na 69 film mona ba tibna njema mesh dangi na kati tora na ko jamu sapi cha bango ba binda bango ba kinde bango ba zonga tora mesh dangi siko bolinga sa musique on su ndenge nini parce que bino nde bato alingala boza mitema mabe avancement muninga ataneka eloko te menga na uti komoti masina tombe Eric Mandala mtabetsaki biso na sponsor wa Bralima na bedash ba betsaki biso na décembre ezalaki le 26 décembre to le 27 siko pona nini bino ana ngola na mona die te tout olinga so ba mise na biso te ezande ke bino bolinga na rumba na bino biso pe ana ngola to tika na house na biso mais bobo sanitaire ngana uti Congo style ngana invental lelo oyo ekota Congo lelo ba bakomoli na mbongo na uti ngana kino to ngana ba beta ba nzembo kuna kitaka lingo c'est house ba spira ba meche danga na ba DJ Congo ba benga nga maître to landaka yo wande oyemba ka lingala yango le monde biso pe ba ko sala ngo lelo na Congo afro zekandi lona Congo na oyoka kuna biloko ebele toloba te biloko boye eza ba afro eza ba style meche dangi parce que babandi afro na Congo eza bato Lubumbashi bazwi yango kuna parce que utaka Afrique du Sud Zambie et Kiti ale bango bakomo peta kuna ba DJ Spilulu ba DJ P design ba DJ Belair kuna ale ba kinwa pende bakomo ke koluka mbongo na Lubumbashi bazwi yango ba DJ tout omona na ba kinwa wana ya ba boîte minere bakomo beta ba afro house ngana te Congo na kata boîte mona koti kuna na mona
musique si musique na ngai ezobeta et puis namoni mpe ke no bazobina kuna to baprésente ke Maître Dangi yango oyo namoni mpe bafille mosusu bazalaka na Angola bazonga bafille mpe mosusu baza bangolais me batanga na Congo nayo comprendre na bia ngai nalalaka naye mpo na motala mare na mambo ya show oyo tobetaki mais na comprendre ke ngai naza révolutionnaire ya musique moko boye ngai moko mpe naomiyeba te ekota partout ngai nazwaka bapele ntina Côte d'Ivoire ntina Côte d'Ivoire no tozwa bashow bani babele bomoni remix tosala na fabrikas DJ mo ya Camerounais moto asala yango ezobeta partout eteko on appelle Jenny BSG waza na pas siko bino ba Congo pardon nayebi kutu nationalité no bien te parce que rodo botama pe aux angolais skizenga Jenny wana abina plus de 8 musiques à Maître Dangi mais abini ka musique à moi la mobe moko ya Congo bokomi kolobelela wana ngona Maître Dangi kasi moi la mobe na mona kepe ayaki pe awa moi la mobe soki ndani mission na yebi komone bien te skizenga parce que na Congo kuna ngala iba gaz na wete na iba tumisi mais yepe nzembo ne ebeta na kwa kombe ebeta na Congo mais na ye awa na moi na mkabengisenga na pototi na kiti place à répéter nzembo kutu no ebimi no ekuti ba TVT parce que na ngola ba boyo ba beza bêtise da so banana mais moi na bien nazo bina na mikili da so banana da so banana da so banana ashida sa kere banana da so banana ashida na kere banana da so banana dina kashka kaka boye kaka boye kaka boye awa boye kaka boye da so banana da so banana da so banana ashida na kere banana da so banana Jenny azobina ngo da so banana akimna kanga minango mais abini ka musique ya congolaise boko mwana wana dominer Congo Jenny danger Jenny kana be mission na États-Unis na ba Rihanna kasa à part musique wana soki bibi abina la musique ya Maître Dangi nyonso mais pour ni bolobela ngo tike bango kutu ba congolais ba osutukela mwana wana mais moi wana déjà bina biloko ya Maître Dangi pour ni boloba ngo te OK Maître Dangi donc ya koloba mingi ezate babi musique to tikela Maître Dangi siko kombo na nga bientôt zonga na question na yo parce qu'ils nga pona ndenge na kata que na explique yo bomo na teke na kaka yuma na lobaka te o benana longa no nino yo po musique ezate pena Maître Dangi za Maître Seda Maître Seda donc il na dit que musique ya sur église te donc vous connaîtrez la vérité vous affranchira OK so meki Maître Seda zawana Maître Ntimba Maître Ntimba na kofiye na konda boye seul maître ata mulunge na mboro Maître Ntimba la yatalo donc ngai kombo nanga o babotelinga eza Jean Dinamo Vernon kombo bino officiel baboteli Maître Dangi bandeko bayeba te bozwango bien kombo na eza Jean Dinamo Vernon yango wana mais sikoyo na Congo babrejaka ngo parce que eza molai ti batya su kombo ya mboka parce que eza Jean Dinamo Vernon Congo Bamba c'est nga aza descendant ya roi Congo donc sikoyo eleki molai babreja yango Jodive donc Jodive Congo Bamba mais na normalité eza Jean Dinamo Vernon Congo Bamba c'est ça kombo na nga pena babotelinga o babenganga Jodive dans les abréviations il y a Jean Dinamo Vernon mais en réalité ça na Jodive donc Jodiv kombo na nga ndako Jodive. OK, merci beaucoup très cher internet bozolanda biso Maître Dangi ya kolobeza na ngote na moida ba maye boni atela biso ka ba bora siko ekoti do sepesa ba bonia sur la vérité pour sepesa ba fan na esika bazali et sepesa mon boss Miguel Niema papa Ngeli sepesa Paulo dos Santos Guerrier et sepesa Ben Mille Gabonais le fantôme qui sourit sepesa les boss à Beda Chour hein et sepesa bango aïe ya moto zoya na Miguel Niema aïe merci de
Donc, album de la calamité, déjà la génération de la masterisation, ils ont l'impression de lancer l'album masterisé à niveau de l'Allemagne, à niveau allemand na Berlin. Donc, il faut qu'il y ait une masterisation pilote salami kuna et puis ça le lancement à partir il y a une plateforme. Après ça, on a une tête en Angola, on a une salle à bitiri au Banda. Mestre Dangi balobi aussi mbikisi, Mestre Dangi est international pour succès, Mestre Dangi au sala. Donc ils ont les là-bas dans le monde entier. Mestre Dangi non secret dans les années, et ça peut pas biso ba oyo, to yeba fungula biso je. Ah secret dans les ali ko travailler à mingia, ko s'inspirer pe na biloko ezo salama. To et salama. Ko talisa la vérité na peuple. Artiste za motoyo, aza miroir. Artiste aza moto atalisaka mabe na malamu na peuple. So artiste akomi ko bomba otenga kaka bolingo wana mabe biso tutalisaka peuple. Ndeti omoni ngabo na za na talisaka eloko na betaka na est-ce que na kosi yo se okosa. O bakendaka kaka soko kete ba okendela yo est-ce que na kosi yo se okosa. Sympathie. Mestre Dangi. Nana kosarate. Nazo lo ba réalité. Nena boaki ba didendenga. Oya na biso ke na poto atinda kate. Yo ko lukato de la ya na bino atindela kayo. Est-ce que na kosi yo sokosa. Ozo comprendre. Et ça ba conseil mon opesa na musique. Peu temps ko mundu so avant na bilanda ka sala kata. Job ndia bokelinga. Te fana luka bulo. Parce que quand tu as la moutou, et ça ligne à Babiloko, Nzamba Boya. Nzamba Luka Moutou a taille la raye. So you come to la yana biso, ya za moutou. Mokolo ya okufa. Tchatigicha. Ok, merci beaucoup. Je salue tonton héritier Minimbu depuis Suisse, des gros bisous à toi. Mestre Dangi, oso garantir ba fan na yo ni l'année 2020 pour tout le monde déjà. Donc ça veut dire que Moussa les ça parce que o garantir bangoni ni amalam. Moni mingi koloba pe ezaka mabe hein. So tozoloba pe mingi ezaka fo. Biso linga mingi musale salama. Nazala kana ba problème en 2017 wana 2018 les kaki. Et puis na la kaka batu ki na osala album après 5 ans. Donc album na ngali bosso eliminado. Na français cela veut dire éliminé. Et mal en 2015 Boa banzembo ebele nyangala o nyangala na beta mbuzi nyangala o nyangala akiyangolo nyangala boyoka kyango boyoka kitika 2015 tchachikita éliminé eliminado eliminado vous la famille la donc album wana ebeka nzembo iboso tina nzembo suka wana 2015 baka mona nga ndeli boma yo bandika mikolo zolo baka osala album après 5 ans c'est honte eza ndenge nga na solo la donc ndenge la sali bomo et même nga binati 5 ans donc 2015 à 2020 si go so album na bani na 2020 kombo na ngomu danse à des plans wana eza ba nouveauté zoya ozoka ke ba petit ba ndaka lunda eza na kati bentiaba eza na kati
Et puis na yembi kutu na Kiyoruba na munoko ba Nigérien. Hemini kingi ni jongu Undembi. from Monday to Sunday. Undembi. Hemini baba ya ho. Undembi. Jore sare ntobo. Undembi. Jore sare ntobo. Undembi. Na yembi na munoko ba Nigérien parce que na kenda ki Nigérien ba koti na idéologie. Na bitefona yemba na Kiyoruba. Vous comprenez? Banzembo ze bele na kati wana lokwa bayoka nzoto. Ovinganga otonganga sina mesana Yokanzo. na meli na mongolaka. Na meli na moshe na yo. Yokanzo. Otonganga ovinganga sina mesana. Yokanzo. Nana bala na bimota boda okosuka mabe. Yokanzo. Yokanzo. Babiloko ze bele kutu ya danger koleka na kati ya bombe. Lokola ba dansi lava. Ajmamote dansi lava. Esa miuda. Fomba kende bapoto. Fomba somba mituka. Sokola ya yaso. Fomba kende bapoto. Kanda ba oyi babiloko ze bele. Banzembe bele zawana na ebisiyo. Et puis na nzembo wana pe Migene Mazali Belvindo Pululu Azawana l'international maître Gessac de Paris Djelo Mukonta ba maman tout na Bundes yeb na kabaka 1000 € à Pessi. Celestina moi ce qui toko ya Hollande Azan auto pesa na mode Wouter na ki hollandaise. Donc hier staff à makasi bazali ba maître Pacho batutu staff tout apoto ba inos pululu basi ma mèche dangi on est pas soutenir eux na partie Europe kuna bazé belé kuti musu ba kombo ezo kimangai ba lokola ba valable MK international maître Gessac bazé belé ono wage Belvindo pululu abinango angola bandimi akumula siba nasa Dubai. Banzembo eza na bombe eza bele kuti musozo kimanga nini susu timba nini oyo apart ba nini ba petit ba oteka te wana ko mara wana za ka single mona boka kiti oyo koma ki ba mama to Louvre ba mo vende Louvre niengo mama yo niengo mais ça qui bomba yo ba bomba mais niengo de ce que et beta déjà batu ba yebi yango. Donc niengo mutazo lela mais moi ça que teka ayebite moi c'est que ozonga to ndeni ayiko teka nini kasi na lo foot after que na lufu nous de négocio mais on a que teka akende makamusu na lufu mobali na ndako libala zela ka mwasi atozonga kana mbongo bazana négocio mais yo teka ka mais wapi biloko na ko teka exact on monte na beta ka ba réalité belé ndena yemba pe nyanga salaka bomba kaliya oya ko bomba kate akozwa te oya ko salaka te akozwa te ala na lelib na ala na ki arabe siko babilo kwa bongo soki yo ko molingo critiquer maître dangi tolo ba mabe na ngai eza pasi parce que na mona peuple mo eza perdu misula au kangama ba mona te poto c'est rien. Coronavirus zo bo makuna makambo za na Afrique nga ya rova na poto te na lelia fufu na koma munene semoule na bebisi carrière te na kenda ka poto pour na carrière na nga artiste na sali musala na zombi Angola to Afrique to Congo to Gabon to Mozambique eza pona ba inspiration na nga est-ce que biso bomona jibe pe na vai na poto baba na bon tout na Afrique mais ba kenda na osala musala. Tout peut comme un résident, tout peut comme une nationalité, mais on a un mot qui a une inspiration. On a surtout que la pototé. Mais na respecté la bandeko ba na poto pour pas on ba sala d'Afrique liya. Mais notre sala qui t'a mo 2 ans on a voyager té. Pour na dena ba problème maman na ngazo bela yo sala ba voyage. Ya ta famille peut kango show. Na no voyager té mais batu ba interpréter dangi a voyage sous Dangi asila, dangi atendaka te, mais en même temps, il y a ma foute na marché bando beta. Non mais na mama bakabuda at. Et na diango na kuanga,
nani yango na loso ya mafuta ena chamo mandemi babaka pilipili ya mafuta ya mafuta ti te omoni nga na explikaka mpe bato nalingaka te kosala sona émission na n'importe qui parce que moto mosu asala émission na yo aza mpe traître aza mpe traidor yo obengisi nga na komona o boye oza mwasi kitoko pembe yango mpe eza ya kopakola te eza mpena banini ya kobotama etala eto oyo tala mwasi oyo emipende pembe elobi pembe enzoto pembe otala peto oyo otala poloyo na repetango te eye na mutu ngai naza te kote fo bakomela ngai nake na studio te biso nyonso naturel eza don nzambe ezoya ezokita eza te kosoneni donc naexplike bino bien poto nakendaka yango mpo nakende travailler so na navaa na poto boyebake na bavaa na poto mais na comprendre ke artiste naza na nanu na carrière molai il faut nasala donc à sentir. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, donc on est aussi ça déjà. Monsieur Dangui, nous avons tous nos amis, nous avons Monsieur Dangui, relation ni nous avons Ousmane Yakuza. Ousmane Yakuza pe alobaka lingala, donc azape ba comme le kola yo relation nous avons DJ procureur et puis na monaki tant que émission bande koloba que Jenny Abina Kizembo ya donc en bref ça dit Samarino relation ni posant dit Samarino pour toi. Bon, DJ Samarino, namoneka une fois, il ne peut pas le tout dire, il a l'accès. Il a été tout un ami, c'est mon Congolais, au Bengisi. Mais dans la relation, on a Ousmane Yakuza. Bah, Ousmane est belé, pour le monde a dernièrement Savoka. Compétition, moi, avec Ousmane. Mais autant Ousmane Yakuza. Na yebi etant que la jeune moro montante à la musique na ye bon bango tout nzamba sunga bango on m'a rappelé souvent dit que bango Ousmane ensemble ça to na mona ka ba vidéo na ye na ndeko na musique na mona ka yeti na mona ka ye ba vidéo na ye na apprécier kango ba se belé bon mais c'est dit que tu y va vendre hein ba bete ba nzebo kanga be mboko ba marala base belé bandeko ba wemba pe lingala ngana zo encourager bango parce que ngana za lokola donc Moïse quoi na Israël fona bimisa bana Israël na kati Égypte donc c'est ça quoi bango tout ba wemba lingala ba oya baza bana o ngana boti so bazoya ezala bien nzamba sunga bango ba marquer pe époque quoi c'est ça beau DJ procureur relation nous allons olobi bien DJ procureur aza DJ beta kana non yemba auto yemba kabelo ape beta mi quoi même que so kabelo na yebi te mais na yebi aza DJ asala musane bien na apprécier rango mais mangamba bako yetala bako yemba eza compliqué ba succès ça compliqué ozo comprendre bon mélange akate eza na succès mutu eza ka pona ndaku na bino na chambre na yo na salon na yo na ba payo yambaka ba succès za na ndenge belé mais c'était DJ ngana na betaka mingi maboko amona ke pe na Congo aki pe ko sala promotion makam na ye bon baza bano tunga na produisaka lelo pe ba olanda nzela c'est ça quoi c'est bon. OK maître Dangui message nous avons ya suka pour to embe na kati plateau na biso en tout cas les honneur pour accepter l'invitation
hein message nous ça na pour na ba abonné à sur la vérité et puis bato bazota la biso na ndenge to yambelo pour mon pe chaîne et que tes chaînes bena solo la vérité que est bien tokos na remercier Migeniema on a tiré na chapéu papa ngeli tozali na Paris wana na cathédrale en ça une émission mon ben wana tozali na ye et puis chaîne nezo kende bien carrière ne peut na ezanata à part ça yo pe na sepeli parce que le lobe komona internet mo le la yo boy ya moi pembe ya moi lokolo bien c'est pas facile on a sepeli na orientation na bino boya mbanga awa à part ça na sepeli na bandeko nyonso tout oyo balobaka lingala bazala na Angola oyo mpe bapuyaka ngana bao bapuyaka nga te ce n'est que normal donc même yesu kutu mwana nzambe bacholaki ye et puis na sepeli et puis message na passé na kaka na meilleure agence on a mis la portée na bossa meilleure agence na Angola oyo ya ba visa poto ya Turquie partout dans le monde, États-Unis, Canada Ginzambe oyo agence na biso soko ata ba lokayo babi bina yo na vie na yo ke poto te okende Asie te Amérique te mais soko yo na Ginzambe visa pena tokos dans l'agence na biso ya mwana Ginzambe. À part ça équipe na de base ya ngoyo oyo baba Cerci mais sabolo ba so la vérité ba yo ka boning sa mo toke na bona nini donc nous remercions Kaka Benvindo Pouloulou directement de Paris, directement à Paris. Benvindo Pouloulou, Inos Pouloulou, Meche Simba vient à Ginzambe, tout montré. Tata Konga seconde na minute. Et puis les valables Maître Simba Angola, l'international Maître Gesak MK. Nazo Susuko remercier Dielo le Bundes Ngunjaba Mama, Célestine en Allemagne, pardon en Hollande, Maître Padjo Banderotou, Cerci Doumer, Jude Makambo. Yemna kangi tous les pianistes en Angola, au dans la portugais lingala yende. Jude Makambo. Aïe. Michel Dangi musique ya lelo et comment ba vitesse na moko boy hein. En tout cas tant on musicien photo ça na ba bien na yo tout monde ba fali ba présenter ba montre ba présenter ba pango ba présenter ba mituka ba artiste belé ba bien na ba to éviter Michel Dangi bien nous za na on héritage nous za ki so kufi lelo tikila ba na yo. On a travaillé na nous jeune na musique na auto fêter 33e anniversaire nana to fêta kiango na équipe na mobimba Cerci Jude Makambo Meche Cédric babi la voix qui ordonne donc qui Maître Nsimba 33e année na ngai yango na sali banana botama et là on a posé ça parce que papa na ngata nga kufi na niveau Congo le pango na ba mona mère Angola ba boto lango mais ngane na sala ki na somba le pango nanu pona mère na ngai puis le pango on na cidade donc na ville na somba yango na commune na matete biso tozana na ba nunu so komi wana donc ozomona na Lumumba eyo na dangi na zana na prince idée kuto ça que non tellement maman comme ni mukolo déjà comme obela afin que nous va na passer na nga wana na chango flat
ba bien eza valable yango wana lelo so na bi ke yindi pe famille na ngai tunisanga pa bi ki famille ya papa o eza na Congo eteka lopango menga dangi na soma lopango mpona famille mama na nga vandaka wana na bambongo ka musique bofinga avanti esombisanga pale. Merci Maître Dangi to komi na suka émission na biso merci na bala nyonso ya Solo la Vérité bande ko landa biso Maître Dangi ba salutation na yo et puis ba dédicace na yo pa ba fan na yo na bato balingaka na ba o balingaka yo te ko kopesa ba ngomba ngote ba bote pa bato nyonso oyo ba sipela na nga oyo ba puya musala na ngai na ba oyo pe tanto ba intéressé te ngolo ba intéressé c'est que ba go muteme robeta bango ba ko m'intéresser bambote vraiment en tout cas na bi ke nzamba osunga na batango oyo ba confinement mais bango ba ozo maladie te puis ba obela te ba tout ba na santé bien parce que nzamba na posa na bino quoi c'est ça. Ok, merci beaucoup. Bossa moi bon moi ya suka bana Solo la Vérité ningisa bango eska bazali puis ba fan il y a Maître Dangi va sentir que Maître Dangi 2020 a yena makambo puis a yena moto makasi. Dans la moni se fait le ko wana kaka je vais pas péter pour ya moto kala minute wala mona disque na disque dans la comme zo bima bande ko tamanga ba avec ba nzembo la bango kana disque Maître Dangi nzembo toponyme na ya ngoyo lo ya ngoyo eza pina donc force ko tamanga la part yo sur kosa ba peta lukapa ba peta lunda bazali apa sana dance moto ko yana ngoyo dance du ventre ezaka nginzambe na ginzambe mingi susu ba mbote zo kende pa ba mama beta ka lelo ko wana poka na mingi te na pesa bina mbote pa ba mama parce que nga linga mingi ba mama po ba bota biso ba on ba kolisa ka to melaka libela ba mama donc le rôle na Fatou Smith donc so tali ga be apo selon moi on s'appelle donc le rôle na Laetitia Konga la taille balançoire obiga tellement qui bona taille na tala nzamba desinaka desina pena mona wana bien Laetitia Konga la taille balançoire Debs Nzaba mwana poto donc danger et puis na bonne sanité les boss Ginzambe Un grand merci na bino soboza ki temps ya kolanda biso et puis ya kotala biso na Solo la Vérité. Merci à tous et puis merci beaucoup. Bon, continuez toujours à s'abonner et puis à partager comme d'habitude. C'est que vous avez qu'à l'émission pour moi qui Maître Dangi à l'émission na Barbie, vous avez qu'à liker après non s'abonner et puis au tali et au sala biso bien que sala biso kito comme kasi merci na ba on surtout ba reproche na bien ça quand bien donc ngana mona ngo ko finga tene botana na seba commentaire na mona ngo ba reproche parce que on a salé qui a ma belle émission sous dans l'émission un peu na ko bongisa na sala sous ma bête. Merci beaucoup, un grand merci au boss Miguel Niema, papa Ngeli, merci beaucoup à notre sponsor officiel Paolo du Santos Guerrier. Pourquoi pas saluer les boss Abedachou, les patrons de Rotana, les patrons de Sokine. Je salue le boss Benville, les Gabonais, les seuls fantômes qui sourient. Charlène Kabé, Amorino, ma grande sœur chérie, je t'aime beaucoup. Pamela Mayala, la brésilienne, moi c'est Sangwa Mata Kenda Zonga, moi c'est Mbongo, je te salue en direct, mon yebi quoi. Abdul Kabouikou, je te salue et de gros bisous à toi. Et puis Gelor Kitenge, mon conja Turquie, pourquoi pas Chana Pepo, mon conja populaire, Nina la Perle, maman Nakadija, et puis la Kim, je salue Kings Lova, l'homme qui chuchote à l'oreille du boss Abedachou, c'est là qu'il fait mon Konza Petro Congo. Vous êtes tellement embellés. Et puis Salam Keba Gouti, mon privé. Les grands sénateurs dessous à Papa Nasuriana, merci pour notre soutien. Donc merci vraiment pour soutenir Kangaï. Merci en tout cas. N'a pas jamais ingrate, c'est pas non. Merci beaucoup Adriana Mboukapindo. Ma copine, autrement dit ma sœur que j'aime beaucoup. De gros bisous à toi. Et puis vous êtes tellement ébellé. Stéphie Boang en direct de Paris. Ma sœur chérie Bertie Smir, je te salue. Et puis les boss, les grands boss, Guy Manzambi, des gros bisous, des salutations. Là où tu es, Popsi Cola.
Guinani? Guinzambe. Ah, ok. Préparation, action. Le boss, le grand boss Guinzambe, hein? Je te salue. Merci beaucoup les boss Guinzambe, des gros bisous à toi. Kati Tumbala baronne, Kati Tumbala babi on dit la vraie baronne, hein? Pourquoi pas Fallon Bole moi si à Pembe, wa zanga tasha zanga don doute zate Fallon Bole moi ça Pembe Fatou Simit la Katangaise, hein? Laetitia Kunga la taille balançoire, mamie ba peine de stratège, maman ba jeune, je t'aime beaucoup. De gros bisous à vous tous, je vous aime beaucoup, ma famille, maman Virginie Massia, de gros bisous à toi, maman Paradis, maman Marisa, ma grande sœur chérie. Et puis des salutations à ma sœur, Spécia Sangue, en direct de Suisse, et puis en Brésil, hein. En Brésil, mon voulou cap, en direct de Suisse. Donc, Bambo Tenabino Yangoana, partout, Bozali, et puis des Chris Nimi. En tout cas, merci à tous et je vous aime beaucoup. Des gros bisous. Ciao.